mama ani yem tali ko revate minoko ya bino tu vandika kawana batu boko yiko lobate me boko yiko loba me bo za ko tala biso kaka yango eza malamu te pona bino ko tala biso kaka bozo loba laka eza malamu pona bino ko simba telefone na bino pe ko benga biso na 0421 089 12 7 et 4 wala nde boza ko participer na émission on a ko poser ba question na bino ndeko nyonso za ko landa biso na kisanti ko nto pesi mbote mingi poto bosana te bande ko bazali ko landa biso na mbanza ngo kuna ti papa directeur a banque kuna merci mingi pona appel na yo na émission bozali ko landa bande ko sans plus tarder mama ani rappeler ngai nini yango tozala ko lobela concernant vérité sur Santo Polo. Bon tozolo ba tina ya Saint Paul ko liwana ye vina ye na liwana ye sikoyo olobaki tanto kozonga réponse ya Félix et pas ya Saint Paul. Oh merci na tango bazali na tribunal n'est-ce pas bande ko na place oyo prosécuteur Tertulusu autu ko expliquer kana ye ya raison nini baza ba confondre Paul awa na gouvernement romain et pas ye gouverneur le grand excellence Félix tanga yoki yango azali convaincu te abina moni penza kao nga na koyiko bomela Paul te na moni penza raison pe na koyiko tine na Rome mbala moko kaka teke bakanga ye me anatana na kotala kane na ko revoir yango nde azongisi Tertullus avocat azongisi pe baba anania bazotu bazongisi na bandako na nde apesi ordre basoda bakanga nano nani Paul batsaye na prison comme na chaîne ti tango lusambusu na ye jugement na ye ekosila mais siko na mayele ndenge moko ndenge Ponce Pilate asalaka na Jésus nda gano tune na mayele wana na mayele ndenge yebisa uzi oyebisu Ponce Pilate akena retrouver Jésus na mayele te abi webi ngana wiko bigi c'est mais problème moko na zana ngona lingi yo Jésus Christ expliquer qu'est-ce signifie vérité ya ngona émission yo c'est nini la vérité réponse na zaki pas Jésus mais après Jésus a répondu qu'il est le soutien Jésus Christ a répondu qu'il est serre na ngai pasa o échoué bon kaga seki tangu Pilato atuni Jésus-Christ mais ngabitanga na wiko bikisa yo mais yebisanga que signifie la vérité Jésus-Christ alobaki webi la vérité te singa za ko lona za la vérité oui mais la vérité on a évoqué signifie Ponce Pilato a son mutu Nicolas mon la vérité atika ko yeba te que signifie la vérité mais Jésus mais la vérité c'est moi la vérité la parole de Dieu c'est moi la vérité l'excellence, Félix le gouverneur, Félix le prosécuteur, Félix le procureur de la République romaine, Félix ayepe retrouver son Paul na mayele abi Paul yebi sangala makambo nyonso baye ko fundela vraiment yo na munoko na lempe na yoka de Paul na banza place na amekake pe kote ya pe Félix po bongo la motema recherche comme ça si Félix te to confirmer que Félix a bongo la motema ta bongo la motema te mais loko moko kana liko yebi sabino était Félix na tanga monete a Paul aza penga coupable te a pesa que ordre azana libre na ville à Césarée atambola kana yemo muke mais mayele yebaka ki bata contre bazayo avec intention que Paul avocat le nini là parce que Félix va dire qu'on a rebossé na réputation mabe azaki mutu moko alingaki nini dinero là il kamotali dinero Félix somme corruption un gouverneur corrompu allez là kobosa na Félix yepe mutabala ki mwana Hérode oya Agrippa oya tana Jésus bomisa ibana mike Hérode ntanga kufaki Hérode muka remplacer Hérode Agrippa Félix gouverneur oyo bazaki na ba relation abala ki mwana ye mwana osu samuzulu netka tatanika Hérode te ba Hérode nyonzo bazaki ba samuzulu bata pité moi ça Félix oyo toko lebela yete mais drasula ayesu komona tango Félix baye komona yete azalaki netka ka corrompu baye ko kamana mwasi na ko bala mutu mususu lisusu ne mutu wana mutu j'espère Festus des conditions za awa Félix aye kotika Paul libre mais abiba na Césarée te mais azane koteya ba juif azali contre ba sepela kite parce que balinga ba mona ba kati mutu be batine na Rome na prison mais quand ezaka ko humela encore une fois Félix pa yeba kete soki na tiki
polo libre si bien ke polo aza na mbongo akopesa ngai te me bamindimi mosusu baza kolandalanda ye ntango bakoya kotala polo bakoyele lar bakokatelaka nini lar donc tout autour ya Félix mbongo bajuif baye komena enquête na ndenge na bango basepelaki te baye kopesa rapport se nanga kolala te baye kofunda Félix na Roma na empereur nani Nero babi mutu na oyo te awa Félix aza kopermettre tata mandefu oyo polo akontinue kosala désordre na ye c'est pourquoi tinda gouverneur mosusu oyo akosala sentence oyo comme ça vous arrêtez totalement nani bakanga polo bandeko nanga tokorépondre batelefone te mpo bandeko na internet basili koconnecte déjà oyo bazali kobenga biso sena efaza bato allemagne kaka oyo po bato allemagne bango mosala na boso toconnecte na internet bango tozalaka liboso na telefone bakoti na internet eza bango babengi biso bato ya france tout ça baza kobengabenga mpona nini paseke bayebi ete nini toza déjà connecté mais baquestion wana tokorépondre yango après bandeko na biso na france merci mingi mpona bapele na bino alors eza awa sikoyo Félix rapport ekomi na Roma ete aza favoritisme aza kofavorise nani polo bajuif babi tolingi komona mouvement oyo continue te ekomi koya makasi lisusu na konte oyo depuis polo akoti na ville ya Césarée nde sikoyo Festus aye koremplace na poste ya nani ya Félix nde Festus batindaki gouverneur moko ya mabe ya kanda un méchant ye nde moto apesaki ordre na centurion qui est armée romaine bakanga Paul et puis à reprendre rapport oyo nani akomaki Tertullus akomaki ya contre Paul bazwi dossier na bakanya yango bien bapesa na capitaine na basoda bazwi Paul na bachaine babiale yeyo keli na ye wapi na Rome kuna nda zoni okufela bandeko nanga tokomi na point oyo ezaliki Paul yeyo azwi masuwa wakende wapi na Roma kosala nini dernier lusambusu pene capital nde bandeko nanga Paul na se ya malala ya kodeklare ngande naza boye na ndibi kuteke so na kokoma na Roma mpo ye kozwa bino 3 mois 6 mois baza kokende na bato ya voile mopepe babatenza lelo teke bayach ezokende mbango Paul abisanti nga naza nango na bebi deja nakomi nanga ja mbefu Paul azalaka jeune makomi tika kokombala moko babi okokende kaka nde place na ye kosenga ete bopesa ngai le médecin nani Luka po lero mpe Luka deja bakota deja na mouvement asambelaka deja nde ye kosenga bapesa ye Luka aakompagne ye Luka mozalaki médecin ya Paulo naki médecin na ye wana nde place mpe aye kobongola motema kozala pembeni po nde yango naza komona oyo balanda émission ya Luka okoya komona ete Paulo akufi nani akotombola misala oyo Luka mwana ya Paulo Luka nde place baepesi ye comme assistant ya Paul na kati ya bateau nde bakei mais sikoyo na masuwa bakapitaine Paul aza koteya bango bamosusu baza kobongola motema bamosusu baza kobongola motema mais discussion moyo ekoya na bateau Paul alobi ete nzela bolingi kokende bambula mipepe ntango oyo ya bambula tokende kokufa nzela tokende te tovanda nanu ti bambula soki esili bongo tokonda kokima na ngai te bakapitaine na batabi non yo toyebi yo na bato na yo bakoya kobikisa yo toboyi problème po soko okimisi ye prisonnier yo butu koremplace kapitaine abi tozalaka kokende nde bakei kaka na mai mopepe makasi ebetaki bango place wana oza komona Paul aza koloba ete nazwaki bariske ya mfimbu nazwaki yango kokufa na se ya mai sife okufa nde nakufa bato na bango ebalukaki eye kosuka wapi na Malta na ile de Malte nde baye kosukela kuna mwa ile moko moke kelke bato ka bazalaka na kokoma bakomona Paul ye lisusu nini nioka nini vipere kodo swaka ye lisusu ye mutu sante ebeyeba nango nioka swaka ye lisusu bakapitaine na bato na basoda ya omoni mutu oyo ko nde ye mpeza meza kokumbaka libabe oyo tondo kufa na bato mpo na ye kaka neti kaka Jonas sikoyo toya preuve anko bakondi ye na nioka mais Paul oyebi nini elekaki wana yebisanga nini elekaki sere na ngai non atiaki loboko na place de vipere swaki ye epuis nani yango esili ayepesaka soyi boye atie place wana pota ekauki bato bakamwe balobi nioka oyo biso toyebi eso bakondi yo 5 minutes etro okufi Cobra mais sikoyo yo otiekaka boye pa ekauki epuis sante epesa nango kaka ndenge ka ezalelaka nde bato wana mingi na vide na ile ya Malta babongolaki motema epuis bazeli bamwa elekaki wana baprepare susu bato mosu ye kotombola bango nde Paul ye akoti wapi na Roma
kasi bandeko na ngai tanto kozo ngai l'impresario Joachim Zambwana na mama Ani na mama Ngai l'activiste à moins qu'on a question neto kolobola bokoti ya Paulo na Roma makamune lekaki na Roma koko soni lekotaki na Roma merci ndenge nakufelaki na ndenge nakufelaki nini solingo yeba lekaki na Roma mamani na ba lettre nyonso akomaki mikanda nyonso akomaki na kombe l'église lisusu bon akomaki